Oui, bonjour, bonjour, bonsoir, Bandeko. Bisika nous besoin mina monte. Na ye kosala cette vidéo. Avant na bandango na oloba liboso. Boye bibiso na lobakango depuis longtemps que ngana défendra ba faible. Voilà, tout ça qu'on sa moralité par rapport na ko défendre ba faible. Na ye kolobela lelo likambo oyo eza ko circuler na na media na biso. Likambo ya Eliane na Pasteur Moïse Mbie. Non bino soki bandimi kwiti na bafana kwiti ya Moïse Mbie. Na ngina tuna bino na eloko moko. Est-ce que eza dossier ya liboso o batu balobi pona Moïse Mbie likambo o Eliane? Je crois non. Boyebi boyoka déjà ba sipson ebele pona tina ya Moïse Mbie. Siko video o boye ko bimisa bino moko po bozo linga bo ambriye batu makambo ya Eliane na Moïse Mbie. Eliane asi afundaki na parquet. Asi afundaki na parquet parce que makambo azolo beza pona bezu te. Bino bozo linga siko bosala ba bezu na bino bokozo a video ya mutu na bino soki nani wana suzi ya Pasteur Moïse Mbie bokoti yango po boloba ke Eliane mutu abimisi soki video wana. Eliane abimisa photo wana eza intact Moïse Mbie abimisa na se sima eko bimisa likolo aloba ango peke ye mutu abimisa ango mais siko makambo bino bokomo sala ba aventure po bondi mate obike bino bo apeza ba fana kwiti do bondi mate makambo mwana nazoloba bokomo oluka bo ambriye biso bo bimisa video moko boye ezalaki Eliane mutu abimisa ango na kati ya video wana ni Moïse Mbie ni Eliane baza na kati te siko Eliane abimisa ango ndeni bafana kwiti o bazoloba ke Eliane mutu abimisi yango bino batu bafuti bino mbongo ba korompi ba site na bino ya bikuki wana. Eliane abimisi video oyo ye moko aza na kati te Moïse Mbie pe aza na kati abimisi yango nde nini ezaka bino bo luka bo ambriye biso bo ko ambriye mutu te bo ko ambriye biso te. On est là pour défendre les faibles. Pasteur na bino soki ba Pasteur Moïse Mbie na Moïse Kalambai ba lukaka bato baza na famille ya mbongo te bato ba pauvre po ba sakana na bango nzambe sikwazo lakisa bango a partir ka ba pauvre wana a partir ka ya bato wana ya pauvre bango baza bato ya mbongo bango balobaka nzambe ya bénir bango tout mais siko pourquoi bakendo luka basi oyo uti na ba famille ya eloko te po ba manipuler bango bomoni bino na biso na bino tokotika bino te toza na bino elongo parce qu'on doit défendre la fila, on doit parler pour la fila. Bino bato ba site ya lukuta oyo basi ba pesi bino mbongo on vous bazo corrompre bino tina niveau ya poto bozo kata sonité ba site soki ba site yango bato ya poto ya Afrique ba respectaka biso te pona ofandi penza boye na kati ya canapé na yo ozo défendre mutu moko boye oyebi kutu histoire na yete ozo défendre ozo lufungola pe mbanga na olo bake Eliane azokosa tout ça ba photo wana ya tolo ya Moïse Mbie bino batu bozaki nango eza Eliane mutu abimisa yango te siko pona buzoba na bino bozaka na mitute boza na mitute bino bazobo ba kongolo ba korompi oyo kongole nyoso te ba korompi na ba site na bino ya bikuki wana. Nalobi photo wana bino bozaka nango o Eliane abimisaki ya Moïse Mbie siko boye ko bimisa video moko po ambriye biso toza bana mikete tokozala ambriye te pona bino tokozala ambriye te na mitu na bino penza soki boza penza batu normal mutu asi ake déjà na parquet est-ce que oko bimisa sous photo oko bimisa sous video non o bimisa ngo te toza pe na besoin video te asi alobaki vérité asi expliquer que le Camerounais ezala ki balongoli se bazemi ba de vierge na 17 ans et puis na kati ya Instagram na soki bokoti bokokuta makambo yango kuna komi ba preuve msonyo so etikali akopesa yango na le maboko ya leta na parquet na ndenge asi basi bakendeki na parquet na ba parane akobimise sous video te boza bazoba boye po anini bo comprendre que akobimise sous video te parce que video na oyo Moïse Mbie apesa ki bandimi na ye po ba bimisa oyo Eliane atindela oyo apesa ka bandimi na ye ba bimisa wana video wana olimsanga
video wana nde ko condamner Moïse Mbie na bino wana. Ka video wana abimisi ya fi wana nde ko condamner ye. Video wana ya abimisi wana ya Eliane. Video wana nde ko condamner ye. Eliane aza deja na ba avocat boza sir penza na buzoba to zakanango to teki mboka pona buzoba to komo komisa ba nyamulenge ba congolais pona buzoba to réfléchir akate. Bino boza sir muto asia ke na parquet. Ha obimise sous vidéo. Poso ki abimisi angwaze sous na raison te. Yazo linga ba pesa erozo. Yango moni alobaki ke yango moni video oyo Moïse Mbie apesa ki bandimi na ye soki Christian abimisa. Ba video wana babimisa ki Eliane aza mutakala wana. Azotindela ngo Moïse Mbie video wana. Akoki ko bimisa ya oki obimisa video ya bongo te po video wana yango moko ezo condamner Moïse Mbie. Po alobi atindela ki yango kaka Moïse Mbie ona bino wana. Bino bandimi fuati obo pesa nga kande. Boko esi boko distraire biso bo distraire mutute. Bo distraire mutute tozana bino mayele. Bo distraire mutute. Mwana na azo kosa te poso ki azalaki ko kosa beto mona ki ete pembeni ya Moïse Mbie na bino wana à chaque minute à chaque instant. Azalaki pembeni ya Moïse Mbie bakenda na Lubumbashi to mona ba video na hotel ya 5 étoiles. Asala na ba fi nyoso baza na mboka ne wana soki na mvutema ya église ne wana. Bandi nyoso baza wana mwasi ya kitoko azaka Eliane. Ngana kenda wana une fois ba fi baza kuna bo ba oluka ba okanisa soki ya kobala bango. Baze bele ba fi ya kitoko basi ya kitoko mais pourquoi que zo ka mwasi wana asala na nzembo ne ya ye oyo? Parce que a prometa qu'il y ait quelque chose. Pourquoi Moïse yango atindaki bato bakende ko pesa mbongo? Ba futa po alobate a démentir makambo alobaki na Instagram. Mutu abimisa $10,000 na ye kaka po o démentir eloko ye moko ayebite. Ye mutu ayebi eloko te akimi Kongo ndeni. Basinge beta maika ba bengi bangi ndeko na ya bengi ya mwasi ayebise kima na mbo kende. Azupe avion na tongo akia azupe sabino ayaki tournage. Et puis boza bazoba bondi mape yango. Muto ayebi likambuta ko kende ko se présenter. To mona ki pa héritier sala ki ba bimisa ki ba photo na akende ko se présenter na parquet ya kimi pona niye muto ayebi eloko te. To ana bezo pe omona mutakala na ete mais mwana na za na ba preuve alobaki za na ba preuve akolakisango ba médecin akolakisango pardon ba juge. Soki azalaki na ba preuve tangible te na ndimite ke papa na lingaki atelema akende ti na parquet. Ava ba kena parquet ba solo la ka nanu te avocat ayaki na ndako ba solo la kisi ba preuve ndesiko ba kende na parquet. Siko bino bokanisi basi ba komi na avocat ba bimisele bino isu ba video. Bino kesi boko distraire biso na ba video ya lukuta na bozoti apobo elobake ezaki Moïse Mbie te. Ezala ye te na video wana. Toza na besoin na ngote. Tolingi toyeba place nini atiaki mwana batu wana. Eloko nini ngwa salaki na mwana batu wana. Mwana wana Eliane. Alongoli ye kibo lenge na ye abandi ko longo iseba zemi. Toza na besoin komona video te toyebi ke baza bato ba jouaka ba je wana banda kala Moïse Mbie eza lelo nde babandi ko loba makambo nete ye moko beteli bino di solo bino soki ba fana kwiti na ba ndimi kwiti abetela bino di solo na yet le 12 na église abetela bino di solo ndenge abala akomaki na empire mariage bo yoka ngote azo tuna bino soki atia ba video do aza mutu a jouaka ba imagine vous s'imaginer depuis 2012 a joué à Kabajé wana. Si comme vous savez qui a bimisa vidéo, attention qui vidéo exacte. To ebi ke mwana wana azoko sate po akekuna. On est là pour défendre les faibles. Nzambe mto bimisa bango libanda par rapport na makambo ba salaka. Bo se réjouir te ke to zui bango bo zui mutu te. Parce que makambo za na parquet, il faut ba samba. Ba preuve Eliane akena ba preuve tellement que a komi na sali video pour na ko expliquer bino ba zobo bozo soutenir Moïse Mbie na sali video pour na expliquer bino que toza na besoin ba preuve ya bazo sala sexe te po to yebi Moïse Mbie aza mutu asala kango na basi ebele na église ne wana akoki ko filmer angoti
akondima pete mwana ya 17 oya bandaki banda 17 akosta ke kutuna mariage bokanisi penza oki filmer penza boki penza ko filmer pe apesi mwana wana ayebi poa eza nango na kati église na yo sala ngo te elia na mwasi ya liboso asala na sexe po a filmer ye non. Nous-mêmes, on s'entendait même pas ça. Mais ba preuve tangente zali. Il y a 4 hôpital de place bakenda, docteur akoma ke alongolize mitu et tout. Ba preuve ça. Ba preuve ça. Et puis ce que Eliane Azaki mta obimisa ba vidéo linga ki abimisa ngo avant bazwa avocat. Abando lo bana obimisa bisa po bando lukana no avocat. Asi azu avocat ko bimisa ngo pona nini. Abimisango pona nini asa mwasi kitoko soki Kofi azwa ki epo a jouer figurante problème eza wapi soki bozo finga eke abimaki figurante pa Kofi seki alala na Kofi a combien plus fort et pas ya ye oyo place ya Moïse Mbie soki alala ki pe na ye poni bozo boya siko wana bondimi ya Kofi to boyi te bolakisi ya Kofi po aza kitoko na kishasa zalaka bongo soki mwasi aza kitoko bazwa ke figurante bazwa e figurante pas Kofi. Bolobi ke il faut ezala Kofi alala na ye. Mais pourquoi pas et pas Moïse Mbie? Pourquoi bozo boyango pas Moïse Mbie? Moïse Mbie pe azwa ke figurante seki alala pe na ye. Siko bobo yango pona nini? Boko tafu nango eloko bozo luka. Boko tafu nango boko melango boko dundango. Miyibi. Bande de corrompis. Bozu pe moi chaîne na bino abikoke wana bo sale la kawana po ba mona bino po bola na mibali bozu ba chaîne na bino so bokomo loba oh bako sala mai kombai bako sala soki Moïse Mbie etala abimisi ba ya abimisi bino mwana wana muto abimisi video wana kaka bino bafana kwiti ka bino nyoso bafana kwiti na bafana corruption pesi bino mbongo yango Moïse yango ayaki Moïse Mbie yango ayaki na poto awa po abando corrompre bino bien bo kata soni to fandaka na poto pesa o 2000 po kendo fungola mbanga no na kati na chaîne na yo o lobela Moïse Mbie bozo kata soni te bozo kata soni te bino. Donc bofungola ba site po ba pesa kabino mbongo bo défendre ke loko ko défendre te. De corruption e uti na Afrique e tina elandi bino tina poto bozo kata sonité. Et loko eza nango clair et net. Alobi ba bizaki na ye 1.3 to zana bezo ke il faut abimisa ka vidéo te. Et puis ce qui abimisa vidéo c'est pas le moment. Sikoyo baza na parquet. Bino kena na parquet te bo sambate ya. Muto seke na parquet ko bimise sous vidéo na YouTube. Bo malade, bo maboma. Encore bimise sous vidéo te. Makamu se komi na maboko ya avocat na c'est l'avocat qui gère tout maintenant. Taba zoboyo. Bo défendre loko ba défendre te boko dundango. Boko dundango. Toza na besoin on n'est pas contre quelqu'un. Toza contre mutu morote. Mais il faut que la vérité est bima. Basi bakene na parke ye Moïse Mbie yango azo fa na poto sani. Po na zo kitakuna te kendo samba ye mutu ayebi kaza innocent. Vidéo wana ezala yaye o ebimi lelo ezala yaye te on s'en fout. Eliana si alobi azana ba preuve. Oyo asi apesi avocat na ye. Na minito soki bo samba te, bo tuna ngana samba deja na parke à Kinshasa wana. Pona locataire moko babando lingo bimana ndako na ngati alobi azasoki prophète ya président ancien président na biso tout et tout asali 6 mois na kati appartement nanga meublé avandi na kati kuna flat alobi a ofuta te po aza kenien alobi a ofuta te po aza aza prophète ya président na samba na parquet pendant soki 1 mois. Bino bo samba na parquet te soki opesi avocat no makamu so tu n'as plus droit ya kosala quoi que ce soit. Okosala solo te okosala eloko te na 2015 na samba na locataire na ngamoko kenye moko boye voyou moko boye ayaki ofani langa na ndako alobi aza soki nganga ya ancien président na biso. Il a fait 6 mois chez moi, il ne payait pas. Na mema na parquet. Et en on na monende makambo ya parquet tambolaka.
opesi avocat na makambu nyonso lere ka bosololi na avocat oke na bureau ya avocat bosololi opesi dossier na yo nyonso ofuti ye honoraire na ye opesi ye makambu nyonso okoki su kobimiselo te bokesa biso toza baamike toza baamike te bokodunda ngo bokodunda bobimisa video ya bato na bino bozoloka biso bamitakala bozobimisa wana foto oyo Eliane abimisa bomoni chaîne na kati ya Kingo chaîne ezate siko o boye ko bimisa mobali wana azana chaîne na Kingo bolo komo siko kosela Eliane abimisi eloko te asi apesi makambo nyonso na maboko ya avocat na ye akoki kozesuna eloko na maboko te même téléphone na ye azana ngo te soki obengi Eliane na téléphone ezoleka te bazwi na téléphone na ye boko dundango bino boko dundango bafana kwiti na ba korompi mutu penza auti Afrique ayepe asombi bino bofanda ako bato apoto bakomo finga biso na raison hein auti na Afrique ayepe abandi pe ko somba bino na ba 1000 na ba 2000 na ba chaîne na bino pola wana pourquoi bokuza na milieu du village te bozo kata soni te ba somba bino pona biloko pampa ba pona mbongo moko ya 2000 soki 2000 soki 3000 euros eloko okokende pe na musala olamuka na 5 euros okende pe na musala okozwa mbongo wana po boya kolobaka ba bêtise. Qui vous dit qu'on a besoin ya bolumbu ya papa wana? On n'a pas besoin de ça. Alinga ki abimisango avant, mais tellement elle est très intelligente la fille. Aloba ki pe yango makambo nyonso na kobimisa na koki kobimisango na mediate. Aloba ngo na premier voice na sala. Ako bimisango na voice c'était aza mayele bomone zoba. Aza mayele abimisi yango te. Abimisi ka ba photo po bomona ke tolo wana ya Moïse Mbiye bino bomona ngo. Non. Non. Et puis bino ba bozo défendre pe bozo loba oh bono kokanga photo na mbeto tindele mutu. Ah, o tindela mutu photo ozana elamba na tolo te yo pasteur. Photo na eza na chaînette na Kingo te. O boye ko tia biso pona bo distraire batu, bo finga Eliane, bozolo ba n'importe quoi. Bo finga Peniel. Bo finga Peniel 2019 mobimba. Mais tala ndenge na 2020 ayako bimisa bino makambo to bokomo senge pardon. Boko sala ngo na Eliane. Boko sala ngo na ebisi bino. Loba nzamba likolo aza nzambe te. Boko sala ngo bo senga mwana na pardon. Boko senga mwana na pardon. Parce qu'il y a ba preuve. Abimisi pe yango te po asi apesi makambo nyonso e pa ya avocat na ye. Likambo yango ya liboso e pa ya Moïse Mbiye yango ye Eliane. Boyoka te ke Moïse Mbiye wana abizaka na basi na église ne wana. Boyoka yango te. Siko boya ko bo defend nano elo nini. Bo defend nini. Na o comprendre te bo defend nano nini. Les avocats des diables. Boko dundango. Boko sambwisa mwana wana te. Elle a encore tout l'avenir entre ses mains. Elle a encore 20 ans la petite. Boko baby sa réputation na été. Bo sala ba émission ndenge bolingi. Mais vérité, la vérité finira par triompher. Au moni vérité ato la tiango bilamba. Eko bima bolumbu. Bola tsango ka bilamba nenge bolingi bo bimisa ba video ya lukuta bino moko bo bimisi video bino moko boye ko koma isusu eza yete butala eza boye mutu asengi bino video na ya bolumbu ezate aza ajua ba jouer wana lelo te abanda ngona Eliane te azo expliquer bino ye moko na kati ya share azo expliquer bino ke depuis 2012 nde abanda ba venture wana abala mwana mwasi abimisa prédote abimisa dot akenda na commune etikala ikako présenter mwasi na église alobi nzambe ayebisi eke abala mwasi wana te ye moko muto ayebisi bino yango te agarda pe ba photo bomona ba photo yango aotuna bino pe siko ba ngulu na ye ba bisimbi na ye église aotuna bino bolobi te obimisa te ko bimisa te siko bolingi mutu wana bomona mutakala na ende nini mutakala neko zande kuna na parke toza na bezo mona ngoti boko saka na biso lisusu te
On est là pour défendre les faibles. Bomoni bana basi oyo. Bana basi mibelo Peniel na Eliane. Beza batumoko bauti na niveau ya likolote. Baza na niveau ya sepo nzambe alingi to yeba biso nyonso. To comprendre makambo nini batu wana basalaka. Mutu moko azo senga bango ba kata bango mitute. Ba se repentir, ba senga pardon. C'est tout. Mike Kalamba na Moïse Mbiye ba senga pardon. Moïse Mbiya bande akoma ekoloba ale biloko ya Mike Kalamba ebimi ngana melisaka Mike Kalamba ebibero ngana za ya Mike Kalamba bla ngana za Mike Kalamba eskala kana ndaku nanga lere ya eko bima to comprendre que baza batu moko ba ko sabiso te to za bana mikete ba aventure basala kango na kati ya na monde tenebete basala kango kaka atomona kango biso nyonso. Lè kofi azolo baki soki bango bakoti lola yepe akota pona nini po amona makambo basalaka siko bolingo boya distraire biso na video moko boye pona bo finga mwana wana bozo fingela ye nini kaka bino batu kaka bino wana bo finga pe Peniel boya ko suka na ko senga Peniel pardon boko senga Eliane pardon bino moko soki azo apparaître na ba lokola figurante na ba video ça montre que elle est belle. Elle est belle la fille. Où est le problème? Aza belle. Aibi ko sa la kitoko na été. Aza éveillé. Où est le problème? Azala ndumba te. Pourquoi les pasteurs comme Moïse Mbiye o azo kamba église munene ya Bethel na ye wana? Comment okyola na mwana wana? Eza question buno bozo se poser te. Bokomi kaka tala akosa ki boye. Alobi boye akosi eloko moko te. Po soki akosaka. Soki abande ko luka ba base, alingaka kene nango na parquet te. Makambo ekomi na parquet, donc bokanga ba mbanga na bino, tozela parquet kata makambo. Bokanga peza ba mbanga na bino. Toza na besoin na ngote ba pesi bino mbongo ba corrompre bino na niveau ya poto sa honte. Bazo corrompre bino ti na niveau ya poto bozo kata sonité. Bazo korompe bino ka boye po boloba makambo boye bikutu mituna makolo te mwana wana akoki kokosa te alobi abimisa pe ba photo bomona kiango ba photo ya Moïse Mbiye ezaki na chaînette na kingo te osko boye ko sala po bo ambrie biso to za bana mikete boko ambrie biso te boko ambrie biso lisusu te to za kamboka moka ya désordre boko ko lamuka boye abandi ko loba n'importe quoi abandi ko sala n'importe quoi pona ko défendre n'importe qui. Bo défenda ba kabila basala binoni elo mo pote lelo ba passer soki ba muku na soki ba kizamina ba komo ozonga soki ba komo fingesu makambo ba kabila ngoti parce que toyeba makambo to sala te mutu alingi bakata Moïse Mbiye mutu azate mais ko reconnaître mabe na ye po asenga bolimbisi azongela nzambe ya solo c'est tout. Eliane azali bomate. Eliane pe abezaki pembeni ya Moïse Mbiye depuis bino bando mona ye. Na ba fi nyoso baza na église soki Bethel na bango wana. Pourquoi kayene basali na ye basali ne figurante. Et puis na nzembo oyo eza kutu ya nzambe te. Nzembo wana eza na ngo ya nzambe te. Soki oyo kiango ebanditi suke eloko ni moko nini ya nzambe eza na kati kuna ezati. Siko bolingi batu baloba te bozo fungola pe bambanga bozo basi basombi bino bapesi bino bambongo na ba site na bino ya mike ya kikuki wana bokendo fungola ka bambanga na bino boloba ke o Eliane azokosa lepo azwa nini akosa lepo azwa nini est-ce que ya yebite munene ya pasteur na bino wana yebi yango aloba parce que azana ba preuve aokipe ko la kisa pona na sali video pona bisa bino aokiko la kisa ba preuve wana aokiko bimise su ba preuve te. Tant que aza déjà un avocat ou azui makambo en charge, Eliane a mise sous preuve mon côté. Pour information na bino. Eliane a côté sous vidéo ya Moïse Mbiye. Parce que bakangi kutu basiliki li Moïse Mbiye basiliki po Moïse Mbiye abimisa ki vidéo ya mutakala Eliane. Si ko soki abimisi sous mutakala ya Moïse Mbiye, c'est que aze sous na raison te. Point de réfléchir à rater. Ce qui abimisi vidéo wana aza na raison te. Baki kofunda par rapport na vidéo wana par rapport na ba viol par rapport na kolongole bazemi par rapport na vidéo apesa ki bandimine ba bimisa parce que Eliane yemoko leka vidéo wana ebimi Eliane mutakala Eliane lobi vidéo na tindela ki ngonde mutu moko bako vérifier makambo nyonso wana
Yo kanisi asi azui avocat basi bake kotika plainte na parquet abanda akende suko bimisa ba vidéo wana. Même si tu l'appelles maintenant là, il ne prend pas. Numéro na ba kangi yango. Numéro na eza na maboko ya avocat na ye. C'est comme ça que ça se passe. Ce qui bo samba te bo yo kabato ba samba. Opesi déjà avocat makamdu so koki suko réagir te. Donc vidéo na bino wana eza ka bino moko bo former yango po bozo luka bo défendre pasteur na bino. Boza na pouvoir à défendre loko nzambe abimisi libanda te. Boza na pouvoir wana te. Nous, on est là pour défendre les pauvres, les faibles. Basi na bana bazara faible. Boki ko sakana na bangote, ba passer boki pe ko sakana na bangote. Parce que on est là pour défendre les faibles. Et puis makamango basi pe bazana kati bazo la pe ba vidéo, bazo oh, ezaki Moïse Mbi, na ebisibino ke eza, na ebisibino ke vidéo na eza Moïse Mbi. Boki Elia na lobby ke vidéo na bimisi eza Moïse Mbi. Elia na bimisi na vidéo te. Azaku tuna isu na droit wana te. Po makambo comme déjà na justice. Ako bimisi su vidéo te. Makambo comme déjà na justice. Congolais bo kam sanga. Botala nano pasteur Kijamina azolo ba makambo ya vrai pona mboka na biso botala kango. Omoni ndenge bozo se motiver wana. Ndenge boza ko se mobiliser po bo défendre pasteur na bino. Soki bo se mobiliser ka bongo pona Congo, mbe toza na situation toza na ngolelo te. To se mobiliser ka pe ndenge bozo se mobiliser pona ba pasteur. Po wana ezebele ba makangu na ye balingi ba kanga ye te parce que apesa bango etolomo donc bozo linga te ba kanga ye yango bokomi ko se mobiliser. Soki bino so bozo se mobiliser pona Moïse Mbi. Modele boza ko se mobiliser wana. Soki bo se mobiliser kango pona Congo. Mbe tokoma musika. Mbe toza ndenge tozate. Eza pasi na mawa. Donc na sali video pona yebisa bino boy. Elia na tanke asi apesa ki ba makambu nyoso na maboko ya ba avocat. Aza na droit ko bimisa même pas un vidéo, même pas voice te. Parce que makamune komi na maboko ya l'État. Ba video bozo bimisa wana po bo salir mwana wana. Ezaka ka bino moko boko dundango. Boko dundango ka bino moko. Bo loka batu na ba video moko ezanga tina wana Congo penzo e loka maka communauté ni nango vraiment. Bo loka ka batu na ba video moko boya ba mitakala. Boko dundango ka bino moko. To yebi ke makambo komi deja na maboko ya l'État, tozo zela l'État akata makambo. Merci beaucoup.